Bonjour chers internautes, on a retrouvé Bino Lisusu na kati ya 100% actualité au pona Bino Lisusu tozali ko recevoir moko ya balanga nzembo moko ya artiste musicien oyo akenda pe sango na kombo Joe Lenoir to écoute en plein concert metala kaka aibi mwatane mukie pato soane mukie. Joe Lenoir, bonjour. Bonjour les chouchous de la presse. Ça va? C'est à moi de vous demander si tout va bien. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Obanga ezate parce que concert kalate zo banda. Biso tozala 100 kobanga. Biso pena koto eza 100 kobanga. Mais tu ne n'arbete sur moi lisolo mukie. Biso toyeba o mingi papa wemba. Donc ozelika papa kufi pe maman longo na wenge bendeni. Non, même pas ça ozela papa kufate, yo ebigaka. Yemo banda lo bango wana eza école de formation à former ba leader. Mais tant que papa a sous-souhaité, azana bon moi sous-souhaité alors biso ne bana. Ndenge banda koloba de génération en génération. Alors biso quand est au memangoti na la génération nyonso wana. Ezaka que non papa a sous-souhaité, biso bana photo défendre palais. Donc on moni que non Joe Lenoir a se lancé dans carrière solo, dans orchestre noir et fier. Donc voilà. Ouais, Joe Lenoir beta na moi lisolo ndambo. Papa qui vous a dans la boule depuis kala ça les loko ya yo soit arka papa qui yo zui dès que non yo po betara elo na yo. Non, kozala ya papa sona lobby que nazalé déjà na boule au salle orchestre on a vraiment na kosi. Je fais 13 ans avec lui. Donc ezara que non après koki na ye moi nesi akoli, il faut pas bima créer pe foyer na ye ndenge ezalaka. Donc ya on moni que non na se lancer na carrière solo. Et après on a défendre toujours image ya vive la musique. Pour Joe Lenoir so kati makila na ye naza villageois ya Molokai. Donc image danga eza vive la musique, image danga eza papa wemba. Ah oui hein, je me souviens de ce moment bobeta ya suka na bossa des titres. Mais nzembo bobeta na papa va kufa. Caporal, titre nango eza caporal, ezalaki na maître d'école. Donc ezalaki caporal parmi ba featuring ndenga salaki na ba président Nyoka Longo. Nenga salagina président Jibem Piana, nenga salagina Barbara Kanan, yango monique non, na kati ya palais patali bon. Caporal nanga fois défendre, do mona yina yemba yina ye ensemble donc voilà quoi. Mais tout le monde peut depuis liwa ya papa, c'est comme si wenge pe zoyo kana soute bien zande. Biso toza wenge te, biso toza ba villageois donc toza viva la musique. Viva la pe zoyo kana na pe soute depuis papa kenda. Non, vive la musique, nayebi kende baza wana baza vraiment concentré toujours na kati ndaka loyer mbonde to lobara studio. Baza na studio bazo préparer album na bango. Donc nga nayebi yango wana donc o etikali nayebi sous information mususu te parce que nazo ke déjà 3 ans depuis na tiga palais. Ngai pe naza na ngai déjà na studio. Simplicité déjà yango nezo le gara la télé. Nazo tailler pe moi chemin na ngai. Mais quand il y a un peu de parler, nous avons vraiment informé dans l'hôtel. Tout le concert, il y a l'élo. Nous avons une affiche, même si nous avons un mingi, mais il faut avouer, mais nous avons entrée pour la maman est gratuit. Mais papa, nous avons moi seulement avant Kokota. Pour l'année. Bon, toujours clôturer, pardon, moi de la femme. Donc, honneur, il faut nabino ba maman, il faut boya pena bozala beaucoup to fele. Ba papa toche 3500 parce que moi le chocho pe kotat. Moi au foot là ba monsieur ba transport nega gezalara. Donc ba papa na tche juste eza 3500 avec consommation. Donc tant on fout 3500 na yo au côté en espace chez Doli. Espace Beleja au côté va pèse le nom Moromela Hollanda la bonne musique. Ah mais ouais les arts le quoi gratuit hein parce que bien pesa quand même moins cher faut toi voir ngo. Donc voilà, to saliga randengo wana pour permettre que non mutu tango futi moi billet na yo, ba servir yo moi à boire na yo. Pour mutu musupa ko kota a futi billet mais même sous la carte ya fandika bozo melate. Ya au moins toke na moi politique wana pour quand même ah peut pas se retrouver, artiste et pas se retrouver quoi. OK. Mais tout au long de la préparation de concert. Obi ça fait 3 ans et sur longue nanda kwa papa après liwa papa yo sur longue na yo. Mais na 3 ans wana yebisa biso nano est-ce que yo pokoki ko vandi ça que apeke non orchestre na pe vandi lokwa ba orchestre mususu moi ba bokabwanezalité moi ba bloko wana mike wana. En fait tozana on est bandeli nzela ngo za toujours mulayi ngai peto na yi ko kota papa wemba na sali na 13 ans wana na yebaka te que un jour
na koyepe ko tailler chemin na nga boye donc oyo yaka lobby to ebité alors to souhaiter na noter to pesa pe ba jeune o ba pusani pembe na ngai to pesa ba chance boyo ka bango na kati album na ngai sans kobanga na nga pe lokola boyo ka bango to pesa bango ka chance oyo yaka lobby nzambe nde mutaye bara po esika to wuti nde to yebi esika to kene nzambe nde mutaye bara lona lobby o pa ozwa makolo na ye ezalaka ka fierté na ngai ndenge lelo pe eza fierté ya ngai ya vivre la musique amoni mwana na bango babimi ezala pe ka fierté pe ya ngai na moni que non parmi ba artistes la ngai noir et fier musu pasali chemin na ezala mabete ezala ngo vraiment mabete alors to pe sa bango ka chance to souhaiter na noter orchestre na ngai na ne fandité nazo fandisa ngo donc ba pesa ngai temps ba pesa pe ba jeune wana temps parce que depuis ba pousse un peu na nga 2 ans ya pamba donc to ba pesa biso na temps. OK, John Lenoir na part ya maître John na Suisse. Oh John na Suisse na pesa bambote belé, maman Julie na pesa bambote belé, vient na ngai Ngambe boss na pesa bambote belé, mon vieux Pichou à Bongo de Paris. Petit na bino yeyo, debout ba diading, moi na bino yeyo, to tchaka makampo makambo kenega liboso quoi. Ah oui, na dol bel comme maître John, elle a bété sur bi maître. Na kuta na John Lenoir. A préparer tout concert, moi maître surtout qui oh. Mais petit là na ebiet. C'est baby ko bosaka bien. Bon, nga linga musala batune ba apprécier. Na rolo baté que non, c'est 100% na 100%. Sur 10% na sali 10 sur 10. Non, nga linga batu ba apprécier. Ndeka déjà ba ko apprécier clip na nga on a bimisi comme chanson promotionnelle Simplicité Dido. Non, on a quitté. Ba pesa nga chance na rozelara ka bango nde ba critique na bango. Na ba félicitations ou tande na public donc ngamo na reno ko se jijete. Concert à Lelo. Thème nango to objectif nango ezanini. Bon en fait, eza que tozo clôturer mois de la femme. Ndenge to bandaki yango, ndepé to aussi sango na ba maman, il faut aussi sango en beauté. Donc on honorer grande bino ba maman en tout cas ba maman bino ne bomema biso 9 mois na libumu. Et on rende na honorer ba maman, to clôturer na ba ensemble. OK, na cadre pe kara ya musique, OK ça biso moi extrêmement mukie. Ya nzembo yo bando linge papa wemba extrêmement ka mukie ka. Ah, viaza ba nzembo ebele. Moko kaka. Bon, vu que toi na moi de maman ya ba maman, pourquoi pas nzembo yembela maman la bango nga pe na lingango mingi. Mille minuit na sala na berceau ya maman. Elekelengi koleka bambeto nyonso nga na lalao. Mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na sengi ozongisanga susu wana jamolingaki nga na lela yo oseka jamolingaki orolalanga na lamuka o jamolingaki ata ngungi atungisa jo soki na beli ozalaki nde kota na tongosa o banda yo kenda na komara bandone récompense na yo nakopesa na yango atana leli nani akodolo tenga yango na yembeli yo nzembo yo mama nyondo. Nzambe Cédric oyo konga na yo ki papa concert à Lelo eza somo na batu bakozala en tout cas eza suka
fait, on a ça les arts à capella, bah surprise est belle pour redécouvrir Kaka en pleine concert. Voilà. Après, on redévoilant aussi pour OCP là. Maître John, Ozoyoka. Ozoyoka, biso toyoka wa. John Lenoir a lobby libange koma la ekokoma pese komi déjà. Oui, bien sûr, pour talarara. Biso to abana viva la musique. Tout le monde a lelo orchestre belé. Na loba ngo trop orchestre belé bimisa bana. So totali ba wenge bimisa bana, totali ba quartier latin bimisa bana, BCBG bimisa bana. Mais pourquoi pas vivre la musique? Ceux qui vivent la musique, les loyaux, Joe Lenoir, Ache Moutou, en tout cas, les fanatiques nyonso bobana ou apprécier Joe Lenoir tant azalaï na kata vivre la musique, Joe Lenoir a trahir mon localité. Pour son a trahira mon localité, n'engena qui pété c'est na orchestre mususu bangé bazonga parce que na un jeune. Mettons on s'est lancé na carrière sur les pour garder toujours honneur, il y a héros national Papa Wemba. Pour garder toujours image, il y a vive la musique. En tout cas, faut bocha maboko pour makambo qui est bien quoi. Ndaku na ndaku ezara na batu nango. Bino bato bobande ya pembe na biso ba mise ton papa zayi na bomoi. Bo poussa na pe pembe ya vive la musique tant pe papa zate. Bo poussa na pe pembe ya biso ba musicien na ye. Autant to mi pesi bo na carrière solo, naza toujours na posa ya soutien ya batu. Po nzela na ngape ezala bien. Ndaku oyo mboka oyo ezanga bakolo eza mboka kokufa. Abimboka oyo ezanga bakolo eza mboka okufa. Mais tout le bana peli comme Papa Wemba. Souvenir ni ya malamu au garda et pas Papa Wemba. Pas souvenir eza ebele. Na simanaye tout d'abord à mon senga mo bamboka ebele. Na kutana yipena batu mo ebele na simanaye. Pe souvenir à makasi oyo atikelanga na dernier album na ye na featuring na sala na ye Caporal. To clipa yango biso mibalega na ye deux parmi ba souvenir au Joe Lenoir atikala nango po yango ndeza image ya Joe Lenoir lelo na rolo bageno bongai Joe Lenoir ba tu nanga osala nini na musique ya Congo na 13 ans na sali na papa na yembi na moi ba album ebele to sali na pe moi ba featuring ebele net na ba na album na biso ya notre père to sala na ye featuring mo to yembelaka ve na biso Fabrice Koka na pese ba mbote ebele siga zali na Afrique du Sud to yembelaka ezalaka titre nango Rideau Blanc. Il fallait mbango nanga ya pasi na sali sata babola nazwa bénédiction ya Nzambe récompense na paradis na sali mosala ya punda na moto azanga reconnaissance ezali parmi banzembo o na yemba yipe na papa si to yo koma na maître d'école ayo pesanga pe lisusu chance ya koyemba na ye eza vraiment ba souvenir oyo etikalanga ya libela ya libela. Et bon souvenir ni ya mabe oyo et pas Papa Wemba kate mais depuis banda musique souvenir ni ya mabe o musique est marquant. Bon ba souvenir ya mabe kozala ebele mais pour nazala mokuse souvenir ya mabe même pas quand na vivre la musique mais souvenir ya mabe ezali na mona rebandeli ya carrière nanga na salaboué donc ezali souvenir à mabe mais d'autre part ezali babiloro oyo esalaike na multiplier lisusu ba effort ndeto wana kolobaka ke ozana ba orchestre quartier na beta pa Joe Mubiala Pavarotti azana Suisse na PCP ba mbote bele papa ya Fabrice Dedgo Mubiala na bandara na pa na ye ayembaka déjà na papa ma featuring basalaka ya rien de rien. Rien de rien, je ne regrette rien quoi. Rien de rien, kakamile la kateo. Donc na bandara panaye après kolongwa et pas Joe Mubiala na yaka susu nazala vraiment parteur. Oui ezala geno orchestre eza susu to fai na palais. Na yo kuta na vie na ngai roi koba na PC suba mbote bele siga zali nono mbilo. Ezalaka nanu bisengo te, ezalaka vraiment nanu moi passé. Donc ba souvenir nanga ona mona ya mabe na musique, ezaka rebandeli ya musique na ngai na eliwa ya papa. Donc eza moi ba biloko moko oyo etikalanga main. Na boyaka kolata ngo parce que nzela eza mulai, il faut pesa ngande ba courage ebele ya ko continuer pour via musique eza mulai quoi, nzela nango eza mulai, ba kimela ngo mbango te. Donc lengulo kaka. Donc voilà quoi. Est-ce que tozonga ipe mukie eliwa ya papa? Quand même er papa kufi toyo ki ba soupçon belé oto ki to ndo tanga erote mais yo en tant que mwana ya papa mwana vanda ki na papa réellement boke c'est ce papa kufa qui vraiment na nini
En fait, liwata ngoyaka et la raté. Zambenda pesara, yenda botola. Toro banda koloba ko banda lelo ti lobby. Ndenge lobby ka siko que no ba soupçon ebima ye belé. Ti lelo ba soupçon wana mutu pe azwa réponse à malamu azalate. Donc wana ngai pe na ko répondre kaka il faut to pesara. Merci Nanzambe. Le rôle a yende a pesaka ye. Vu Yepé Karande a retiré Ango, donc voilà quoi. Tu apprendre. Isa volonté Yanzambe. Ok, Isa volonté Yanzambe, Inch'Allah. Mais tu apprendre un peu depuis le lobby, liwa ya moko to ba baoba. Ya makasi na kati ya musique ya mboka na biso na kombo ya Lutumba Siméon. O azaki les grands poètes, les grands compositeurs, même ye moko yemba te ma koma banzembo ebele, abimi ça peut bato ebele. Yo en tant que musicien, en tant que jeune, en tant que yo ça on a fleur d'âge. Ok le bani par rapport à liwa ya papa Lutumba. En fait, on repéra Robandela. Tant aux hommes ba légende le roi net ba papa Lutumba ba ku fara lelo yo. Asali pe ya ebele na musique ya Congo. Donc topé Sarah Nzambe merci. Nyon so topé Sarah Nzambe merci parce que yepé karande a pesaki ye karande a botola alors Nzambe wana ayamba penza ye na kimia nyonso. A pesa ye place na ye. Oyo atikeli biso génération zo ya sima. Torolanda toujours le colo ya musique malamu oyo bango batikeli biso. Donc Torolandara yango en tout cas Nzambe wana ayamba ye na kimia nyonso.
mingi ya koloba eza te ezaka pasi ya koperdre déjà bato moko ya bongo eza vraiment pasi mpo ngai suwe na ngai ezalaka un jour soki nzambe apretaki ye vie na ba deuxième troisième album na ngai nalingai so nakima mbangu kaka mpa na ye nazwa susu mwa en plus nde nafandaki pembe na papa wemba nde nazwaki en plus pa papa wemba suwe na ngai mpe ezalaka un jour na ye mpe kozwa mwa en plus et pas papa Lutumba main gloire à Dieu. L'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Zamba Zuyeye, donc voilà. Ok, tout le monde comme presque na souka. D'ailleurs, mon que non, la télé c'est de l'argent, c'est le temps, c'est de l'argent, tout ça là. Mais moi, ma banga quand même, mes engatés, na ba oya yo. Il y a Miki parce que l'andamara partout, il faut na répéter en haut. Et l'andamara partout en Europe et surtout en Suisse. Donc, d'être aussi, ça va lancer encore. Donc, vient nous vendre en Europe, moi message moi. Na rosenga na tout d'abord merci na yo chouchou. Na ndenge o se déplacer qui. Oui quand même aux payer information. Batupé OM sou ba mona jole noir moi kala. Na grâce na yo ba moninga isusu. Na sengi isusu merci à trop na site na bino. Bo soutenir biso bartiso tozo ya sima. Pour to évoluer toujours. Na opesa ba mbote na nga ya trop na vie na nga pichu a bongo de Paris. Na opesa mbote ya trop na mama Jili, mama ya ndeko na ngai collègue na nga Fabrigaz. Na pese ba mbote belé sigazali. Na robosa na te mon vieux Damien Zamuni, vie na ngai Pito Kikukama, mon vieux Capitaine Elola Lievengache. Na robosa na te donc baza ebélé mon président Maître John de Suisse na pese sou ba mbote belé, Ngambe boss na pese bino ba mbote belé. Tout debout Badiading, Jole Noir na bino yeyo, Bochaka Maboko, les grands monarchies, Junior Mavinga, tout bureau, ya Noir et fier. Et merci encore na mon vieux Jimmy, Bia Olelo, ayo bet sanga awa, n'est-ce pas? Chez Doli Beledja, ayo bet sanga lisusawa, na terrain nanga Matadjigibala, ba OP, bazora pe, o bazwaki occasion te yaka peut-être na bali à répétition, lelo yo ba revivre. Noir et fier ya Jole Noir, na Jole Noir, va redécouvrir. Na repès en Rosengara Bangonde, ba pesa biso chance, ba pesa nga Jole Noir chance, nenge ba pesa ba Mastagnos chance, na ko décevoir bangote parce que naza villageois ya Molokai. On vient ko deko Bongolanga, na bosanité Pierreto Dimba maman na Feliciana de Paris, là où le cœur de l'homme se repose. Après si bon Mbote Belé, Lara Odimba, donc Bazé Belé, Niki Chandona, donc Bozé Belé à Trosonena Notangarawa. Donc aussi ça, viens Christian Swana, n'a pas si tout le monde va au bowling radio les noirs, n'a pas oyo, n'a bosani, n'a pas oyo, n'a tangi donc suis de cœur avec vous. D'accord. Ok, Tokomina Souka, il y a 100% actualité. Oh, Lélo, tu le bel politique était. Lélo n'a lati veste pour la politique, mais la cadre à culture. Oh, tu as découvrir Moko ya balanga nzembo na combat Jole Noir en plein concert. Tu as moi surprise moko pour na to yambae to yambie pour na bino mais pour na bisote et c'est ngweza mingi na motema ya ko retrouver bino na mikolo o ezali koya. Au revoir. Sayo
Keep